Hata bapasi hata kozanga nzambe nakangami na yo na kutika yote mokonzi yolokutaka na se otomboli opesi tina tina kolanda yo na binangae mokili babwakaki bamonaki eloko ya pamba na miso ya bato nanyakokaki kotalanga Yesu olokoti opesi tina nzamba bomoi yango ngai natomboli yo nalandaka yo na tina nzamba mayata esika yo lokotanga motema nanga mokoti mwe libota basundola tata yo lokotanga le pasteur Jean-Paul Mayata ebisinga bina yemba nzembo ya mama lor ya motema nanga na bonzeli alors ernatie parce que la matoi vraiment nanda kokoka koyemba yango te ayibisinga pourquoi koyemba otenga bina so boko permettre ngana yemba Yesu ndeko na bolingo ayibisinga no problème ezate boki koyemba asimba yenga na maboko a prier ponanga na bandi koyemba na banda juste kana Yesu ndeko na bolingo na zoemba Yesu ndeko na bolingo sibitima maloba nyonso ezetike etikali na sima wana et yaki koya na studio le Saint-Esprit nous a inspiré afin que toemba nzembo wana preuve ane pour l'instant na bandi koyoka ngo lisusu c'est comme si nzembo mutu mususu ayemba kinga siko na komo lukana interpréter yango. Merci beaucoup, amis internautes. L'honneur est pour moi de vous présenter cette très belle émission Art et News na chaîne Moko Obolinga Kamingi. Il y a Christelle Mamulumpungu, motema ya papa na biso papi nzola meso otobenga bon frère. Merci beaucoup. Bo excusenga vraiment pour na voix moi en jine ezali mais na susika ya ko informer bino ndeto sali ke to lukela bino notre sœur Esther Oboyebi azo battre record pour le moment na réseaux sociaux topé na médias en ligne à travers son adoration azamoko ya ba membre au sein de l'église CFC où il a dirigé par pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Tout ça déjà nande konabiso Esther Toyoka azape madame Saline de Costa. Bonjour papa Junior. Boni. Kimia Langola Yesu Masia Nazareth. Merci beaucoup, Sœur Esther Alobi Kimia Azana et Malamu mais tozoti kelo moi temps Sœur Esther obete la bisoli solo Sœur Esther Azanani. Sœur Esther abotami wapi. Sœur Esther quand est-ce que abanda musique et Sœur Esther nini epoussa au sa musique. Sœur Esther Aza mwana ya Congo nabotami na Kinshasa précisément na capitale la RDC. Sœur Esther, Aza sœur, Azo prié dans le centre évangélique de l'enfant à Christ et Kambami et pas à père spirituel Nanga, le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi, la Pessimbo Tenakumba Yesu Masia Nazareth. Sœur Esther, Aza Moana, Nakati ya Libota, il y a 7 enfants, Aza deuxième de la famille, Aza Marieux, maman ya Moana Moko et puis Sœur Esther, Abanda musique naye depuis Azala Moa Mouké na âge il y a 6 ans. Na banda koyemba na ba chorale na église na zobina na zaki majorette et puis na banda koyembela nzambe na ba chorale depuis bomwana jusqu'à présent le Seigneur a permis à ce que na se ya makolo ya moumbu na ye le pasteur Jean-Paul Mayata tozala o tozala lelo soki toki loba pour na Sœur Esther c'est un peu ça.
Sœurs et sœurs, Olobiko Bandu Mbalaba chorale protestant, chorale catholique, et puis nous s'est retrouvé par pasteur de la foi parce que l'église CFC a daté de longtemps et depuis a créé. Yepsano. Na bandi koyemba Nekodim, papa wa botinga biologiquement zappé pasteur na Philadelphie na Masina Rai. Alors la banda koyemba kuna na zana kuna Nekodim. À un moment donné, assemblée de Dieu, tu as KDC, nous grandi à KDC. Et puis, na ekoya et papa leki nanga na route Mokali, et papa ça qui voyage dans l'intérieur, na comment qu'on vend de papa leki. Kuna nde sika na yambi Yesu Masia Nazareth, le quoi mo kontipe mo biki sinanga, na bongola mutema na centre évangélique les élus. Na Bali, mon bal nanga azan église, où est que baza église de réveil, mais un peu ba prophétie et tout consort. Tellement que déjà depuis longtemps, tous avez encadré par pasteur de la foi, malgré tous avez kuna mais to bande ko ya pasteur de la foi bande ko encadré biso era monique to balani et comme le ko la des doctrines, na bande vraiment ko kokate ko kota na doctrine na bango. Le pasteur de la foi fungol cette église na 2016 SFC bandi nde to yaki. Mais na yaka na ngana vanzi le roi mondimi simple na ban na yoka baninga nde bayemba ka malgré kuna bisika na uta na banda ko evre mais na SFC na vanda nanga to comme déjà na suka ML de Paris pour que to ya bombo a bisika tozali nde dans ce moment là na s'intégrer na groupe GASEF cœur de la foi nde na bandi ko yemba et puis na simara et cœur de la foi nde nzamba yo peut inspiration pour que chant oh attend le cri de mon cœur et zala na télévision. Merci beaucoup. Nous sommes toujours là avec la sœur Esther. Là, j'ai fait déjà clin d'œil à celui que j'appelle mon réalisateur Hermas. C'est-à-dire clin d'œil à toi aussi, Golo Mayala, et pourquoi pas aussi à toi, Doudou Ningini na les robots de la presse. Je ne suis pas seul, je suis entouré naba confrère nanga ya presse. Là je vois Coco de Mayabote Image et aussi Bogos Anderson Oya vie du public. Nous sommes aussi là avec Yves Pan Oya super promo. Alain Dele ya tendance, ta nouvelle tendance donc et Rabi Mavinga Oboyeba mingi na beauté image na avis du public. Clin d'œil aussi à toi mon vieux Didier Masuki Motema topé beau frère Nabiso Motema super Anita. Merci aussi à toi mon vieux Adricha Moto maître Bebazi Beba ya Adrien Motomoko bien makasi. Coucou à toi Sylvie Kabeya Motema papa Didier Kasongo. Bon retour à Paris à toi mon vieux et puis Mouyo Limotema Mama Chouchouna. C'est Esther actuellement vidéo na yo oizana net. Attends les cris de mon cœur, je crois Kombo Nango ils ont battre record. On se pose des questions. C'était une préparation, une chanson écrite ou bien ça là qui nango kaka subitement comme ça s'inspirer et Saint-Esprit même na ba dimension même. ezala ki chanson écrite te to koma chanson wana te to zo tout temps pété ya ko répéter yango ezala ki juste pasteur de la phase aki na studio akenda ki ko tsama loba na chanson mon frère moko ayembaki sur activité munene toza nango à cause de la foi na Sainte Thérèse na terrain ya Bouddha na terrain ya Sainte Thérèse plutôt elle a commis sur le terrain azaki na besoin ya sœur moko aya ayemba enfant que ye atsa maloba ndenge zala comme d'habitude ya publier chaque lundi et samedi ba verset biblique et puis tout consort ayo koma kuna sœur moi ça qui dispoté frère David Kibanza makasi aye kolandanga na permanence de l'église tozaki na jeune prière aye azwinga nde tokenda ki tina studio to komi kuna le pasteur Jean-Paul Mayata ebisinga bina yemba nzembo ya mama lor ya motema nanga na bonzeli. Alors na tika ce que la matoi vraiment na ndai kokoka koyemba yango te ayebsinga pourquoi koyemba otenga bino so boko permettre nga na yemba Yesu ndeko na bolingo ayebsinga no problème ezate boki koyemba asimba nga na maboko a prier pour nanga na bandi koyemba na banda juste kana Yesu ndeko na bolingo na zoyemba Yesu ndeko na bolingo subitement maloba nyonso ezetike etikali na sima wana et yaki koya na studio le Saint-Esprit nous a inspiré afin que toyemba nzembo wana preuve ane pour l'instant na bandi koyoka ngo lisusu c'est comme si nzembo mutu mususu ayembaki nga siko na komo lukana interpréter yango. Est-ce que tu as moins extrait malgré tout ça derrière moi quelques extraits yembi na instrument mais toyoko na a cappella sans instrument toyoka ona no ome mabana nzambo bazolando de partout na dimanche.
Ata bapasi ata kozanga nzambe nakangami na yo nakutika yo te mokonzi olokutaka na se otomboli opesi tina tina ekolanda yo na bina ngai mokili babwakaki bamonaki eloko ya pamba na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu olokoti opesi tina nzamba bomoi yango ngai natomboli yo nalandaka yo na tina nzamba mayata esika yo lokotanga motema nanga moko temwe libota basundola tata yo lokotanga nani aza lokola yo nzambe haleluya oh haleluya 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 haleluya. Just wonderful, amis internautes, c'est tellement merveilleux. Nous poursuivons toujours avec la sœur Esther. J'espère que vous avez suivi l'adoration. Donc, c'est une sœur Oyo Azo bénir au peuple lié, à bénir na simanaye et aussi boyo qui message tellement fort. Le Seigneur Esiko Lokotanga Nazala qui informe et vide ainsi dit la sœur Esther. Nous poursuivons toujours avec elle. Là, j'ai fait clin d'œil à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata à CFC, Centre évangélique Foi en Christ. Merci aussi à toi, Rabbi Mafinga Balbi, Tozoko Bakaka Ndekolo Nayoki Badimasio. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. C'est vrai que tu as été poussé, tu as parlé à travers la chanson. Mais on se pose des questions. Est-ce que la sœur Esther, Azana groupe nae, to la sœur Esther, Azo Sandeni, Azaka na kati ya groupe ya église? Nazaka na kati ya groupe ya église, toza déjà un album. Oyo, attends le cri de mon cœur, eza lokwa première chanson. Tobengango le rôle à Jean-Baptiste yango ye juste ka kufungola nzela po ba chambre sous eza ke zana sima ekoya après naza na kati ya cœur de la foi Gasef to na kati ya centre évangélique les naza na groupe yanga morote to na kati ya église. Merci aujourd'hui par rapport à succès parce que solo succès yango ne banzoya mutu moi se pointa lobi ke alongolo na groupe ya église a koto na studio ça la carrière solo réaction ezala pour ça la carrière solo est un problème té c'est pas dit que ce que na ça le quoi carrière na ngai moko nde na longo na kati église na okiko ça la carrière na nga moko mais na zaka na kati ya Gasef na za mwana ya église na tikalika na groupe église rien n'empêche que na okiko ça la ngai moko mais na zaka na kati ya groupe église et le moko on empêcher zate vidéo no za na YouTube tant batu ba bengo to pe ba okoma bazo ebisaka onini oko dévoiler secret to ba bazo ebisaka onini. Bon souci na biso ezalaki que bateau baza déjà désespéré peuple de Dieu bazo encore espoir ko te pas nzambe. Mon pasteur Jean-Paul Mayata lobi Seigneur esika nyonso nzembo oyo kokota na bandaku ya bato peuple de Dieu bazo édification yango arrêto oyo ezozonga ezaka ke nzamba pambola bino mususa lobi na bandai kolia na tiki kolia parce que na se retrouver na banzembo maloba o bolobi na mono ndebo beti histoire à vie nanga c'est que le Seigneur a permis na temps oyo ezala que nzembo moko ezaki ko consoler peuple de Dieu ba bazana ba problème bazana ba difficulté nzambe aleka na travers na biso lokola muumbu ya pamba asala ete peuple de Dieu bazala édifier. Oyebi o promettre bana nzambe nini wana ezala improvisation maintenant là yo moko en tant que moyembi servante de l'Éternel o promettre bana nzambe nini. Bon eloko toki ko yebisa na peuple de Dieu motema ezala ya kokita album na biso témoigner nga Yesu eza sur le marché kala mingi te tozana ba préparatif et kobima soki nzamba sungi vraiment na nguya molimo mosantu pona biso moko to aka baumba pamba to kokate na lisunga molimo mosantu to assure que bakozwa eloko moko ya malamu ko uta na para nzambe bazwa na para nzambe sœur et sœur
Tout ça juste on a besoin toyeba parce que quand on a deuxième sujet na biso to lobela à cause de la foi. Kombo ya papa nani potomoni. Papa comme le papa Anderson Kupula Manzunga na PCP Mbote Bisika Zali azana quelque part na PCP Mbote. Combien de temps? 2 ans. 2 ans. Est-ce que tu as un modèle? Ndeba misuba za soko yimba bi modèle nangeza la maman alors. Ba misuba lo ba Marie Misam. Yo za la modèle. Modèle nangeza Maman Nadège Mbumba na lingake tellement mingi moi sa pasteur Tom c'est puis la sœur de Namwana vraiment bazala ba modèle et puis mingi lorsqu'on a travaillé à Banzembo na bango na se sentaka nazalaka très à l'aise. Merci beaucoup amis internautes, c'était là la première partie oyo tozalaki na ngona sœur na biso nazotika bino bolanda adoration oya sœur. Bon, tout s'est retrouvé après, tout bétama solo ya à cause de la foi. Ezali CFC, Ezali CFC en collaboration avec les bons samaritains, organiser chaque année à cause de la foi. Cette année, aux allons terrain à Sainte-Thérèse le 7 juillet. Donc, bana potonion sur Obozoya, baope ba Hollanda direct à Kinshasa. Donc, rendez-vous ya Bonzambe et Zamoko le 7 juillet na terrain à Sainte-Thérèse à cause de la foi avec votre humble serviteur, pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Suivez l'image de l'adoration et retrouvons-nous juste après. Merci beaucoup amis internautes, merci à mon réalisateur Hermas Etadi, merci à toi Goloa Mayala, merci aussi à Doudou Ningidina, merci à la grande famille Obozas Coach et Simon Tebozolandanga, là je vois Mamie Agnès Kalonji et aussi à toi mon ami de tous les temps, de tous les jours, Anabo Sanyote, Yafa Ilunga, Fabrice Ilunga et Bijou le Pepo. Donc ma soeur, Tobetama Solo, Tomoni Olati à cause de la foi. D'ailleurs, Bopesinga Ipango, Tomoni Pe affiche Zali, Betano Li Solo à cause de la foi ya ne Oyo. Ezakan, Pe Bobongi Sinini, au peuple de Koya, ko s'attendre que Bazou.
À cause de la foi, cette fois-ci, c'est la Sainte Thérèse. Toutaki Bouddha, 6e édition, et la Sainte Thérèse. Tobengi sa peuple de Dieu nyonso, baza à travers le monde entier. Tobengi bino vraiment la combo Yesu Masia à Nazareth, boya et belé le 7 juillet. Déjà 9h mise en place, 12h to démarrer déjà maramunyo sur salam. Tobengi si yo mutoza na problème, yo mutoza désespéré, mona ke pona yo esuki. O mona oye bateli dusu nini o zaki okiko bimela. Na invité yo yaka ya mama, boya to gumba manase makula Yesu Masia à Nazareth le 7 juillet na Sainte Thérèse. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Na bengi si bino boya tellement ébélé parce que tokozala wana na présence en Nzambe, ba nyonso balinga baptiste prière baptiste ko salama, ba nyonso bazana besoin, ba imona pasteur de la foi. Attends le cri de mon cœur, bozana besoin pour vivre maman et sœur en live. Boya vraiment ébélé, to invité bino, boya to adorer, to kumisa Nzambe, to bina, to sanjola parce que biso na part na biso bonka to kita vraiment Yesu Masia à Nazareth a matana vie na biso. Boya vraiment ébélé, to la bino na terrain Sainte Thérèse pour que to kumisa les grands vainqueurs de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. À cause de la foi, est-ce que vous avez invité par exemple des orateur, orateur, boito, et vous allez comme d'habitude na pasteur Jean-Paul? C'est le visionnaire qui court avec sa vision. Tozalaka na yemoko, notre pasteur Jean-Paul Mayata, yemom tozala orateur. Pour l'instant, ça m'a fait nous conviction dans ce sens qu'il y a collection lokola mutu mususu nana teya. Tozana on a yemoko wana mais invité bakozala ba yembi, to changera pas ba modérateur mais côté ya ezaka ka yemonde mutakoteya mukolo wana. Merci beaucoup, amis internautes. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On était là avec notre sœur Esther. Je dis grand merci à l'équipe technique, à Mobimba rédactionnel. Là, je vois Hermas, c'est-à-dire, je vois encore Goloa Mayala, mon maman Patience, et aussi à toi Doudou Ninginina. Merci aussi à toi Christelle Mamoulumpung la Rose. Joyeux anniversaire, ça s'est fait toujours. Merci à ton homme Papinzo Lamesso. Merci à Drisha Motomètre. Merci Eldouj Ngombo, le manager international. Merci à mon vieux Coco Dianzombo, l'artiste international. Merci aussi à toi, celui que j'aime beaucoup, mon confrère Kokode Mazotalanga. Merci à toi. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés et scotchés. Totiketika na sœur Esther à Panzalisunte, que c'est parti. Yesu ndeko na bolingo yo olinginga mingi yo kufela kinga o talisinga zela hata bapasi atakozanga Nzambe nakangami na yo nakotika yote mokonzi olokotaka na se otomboli opesi tina tina ya kolanda yo na vinanga mokili babwakaki bamonaki eloko ya pamba na miso ya bato nakokaki kotalanga Yesu olokoti opesi tina Nzamba bomoi yango ngai natomboli yo Yawe 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 Hallelujah.